télévision kimbangiste mbote na biso banso besika bana papa Simon Kimbangu bozwami na mokola lelo. Ya solo émission na biso ebandi ndenge bokoyebelaka yango émission ebengami ete émission masolo. Émission masolo biso toyebi yango ezali ekoloba kobele masolo ya monene na papa Simon Kimbangu pe libota na ye. Kasi émission masolo oyo ekopesa makawa bino ndeko papa Lambert Makwemimo na mokola lelo tozali awa na kati na ville ya Kinshasa na commune ya Masina Mapela. Esika toye kokutana na papa na biso oyo tokosolola masolo ya monene ya papa Diangenda pamba te papa na biso oyo toye kokutana na ye na mokola lelo ye azalaki na papa Diangenda nde tokoyoka masolo nini oyo ye abongiseli biso na mokola lelo. Kasi na mokola lelo ndenge toyebeli yango ezali nde ngai moko na kati na micro papa Lambert Makwemimo na caméra ezali papa Patou Ndongala soki toke na sonorisation tokomona mama Fifi Ndongala et papa Edizola Ndonga tokoke na coordination papa Yugens Ntsumbu na régie finale papa Mai Barros nde bandeko topesi bino merci na ndenge na mokola lelo bondimi bolanda biso susu na bandako na bino bokotisa biso pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi na yango tokovanda mbala moko te tokosenga na ndeko na biso kuna na sima tokende mbala moko esika papa na biso azali poete to banda émission na biso pe kopompe obele kopompe kasi tosengi obele kimia na biso nyonso oyo tozali kolanda émission oyo papa mbote na yo papa mbote mwana ya solo papa topesi yo merci mingi na ndenge ondimi biso bana na yo na kati na Ratelki Europe oyamba biso awa na kati na paroisse ya Masina Mapela pona kosala émission oyo ya solo papa ya liboso tolingi toyeba kombo na yo ezali nani et puis ozali nani na kati awa na paroisse papa topesi yo maloba. Merci mwana na ngai. Ngai kombo na ngai Abalaka ya kombo ya Bayuda Patrice. Kombo ya kobotama Abalaka. Nazalaka conseiller général corps de son éminence. Na kati ya Lingomba. Conseiller général ya son éminence. Ya son éminence. Et son éminence papa Simon Kimbangu Kiangani. Kiangani. Oui, papa continue na yo. Mais na grade ya bonganga nzambe oza na grade nini? Grade ezali kaka pasteur. Grade ezali pasteur révérend Abalaka. Alors baiko bakisa wana conseiller général yemoko papa Diangenda mutapesa kango. Ya solo papa topesi yo merci mingi pona kobanda émission na biso. Likambo ememi biso awa tolingi toyeba papa Diangenda oyebaki ye ndenge nini pamba te masolo na biso na mokola lelo tokosolola masolo ndenge bozalaki na papa Diangenda mais papa Diangenda oyebelaki ye ndenge nini? Merci mwana ngai. Papa Diangenda azalaki biso na ye tozalaki lokola leki na kulutu. Biso banda 1956 tozalaki te awutaki na boma azalaki na balabala enfin kalembelembe kuna ngai nazalaka kobondela na balabala soko oleki Kilosa oleki rai Kilosa Mayenge numéro 130 nazalaka kobondela kuna epai na Ndosimao toko wana papa na tango wana ozalaki ja kimbangiste ou bien ozalaki na mangomba mususu? Nazali kimbangiste ya kobotama. Na botami na 1921. Na botami na 1921. Na kukulu baki nazali kimbangiste ya kobotama ko abino bato lopoto bolobaka
Kimbangi c'est un sens. Continue papa. Alors yango wana tomonani na papa Diangenda na balabala wana na kobosana kalembelembe. Yango wana alobi te bo malamu mongala moko bobele ngai asoba Joseph Dondo Victor na ba mosusu tozaka soki à peu près 4 nga nazalaka penza na bako soki ezalaki rebele te mbe nazalaki bino 4 na ngai ya bako nazalaka président sectionnaire ya bako na Kinkole mpe nazalaki susu pasteur na Kinkole yango wana tomonaka na papa Diangenda ezalaka lokola ndeko nzambe camarade ya moto yango na mibengaka ke na nzali Abraham. Donc kombo ya Abraham yo moko mutu o mipesa yango komba to zalaki papa moto alobaki likambo oyo ye moko mutu apesa ko kombo ya Abraham alobi yo zali Abraham mais nayebaka ntina te nayebaka ntina kaka bovele ntango tokendeka na ye mobembo yango wana nayebika ya solo mpenza likambo moto alobaka na ngai nde ya solo ngai nazalaki kosala na leta pourkui nazalaki kosala na leta nazali awa nazali mosali ya bilanga epuis ya ebale lokola nakomi mokolo makambo komi kobosana grade yango soki nani oyo babengaka pisciculture nani agronome pisciculture eaux et forêt bien ntango tozali kosala ye mpe azali kosala na leta ngai na leta ye alobi na ngai kende na Kinkole okenda kosala kuna kwenda kobongola bandeko no bangala bakoma bandimi ngai nalobi naseki ye nayebaka ye azali nzambe te nayebaka ozo comprendre na tozo ko comprendre papa nayebaka Diangenda azali na kaka moto po azalaka na makolo mibale maboko moto nyonso tu aza kolia bafumbwa yango wana ngai nalobi papa ngai nazali mosali ya leta nakende kwa ndenge nini yalobi likambo te mwana preve ya liboso na Diangenda yango wana eleki kaka 2 jours mwikanda elongwi na province ke abalaka Patrice destination Kinkole na 1958 na tozalaka na mashua na biso esanga mbisi mashua wana kombo na yango esanga mbisi patron na biso ya mondele kombo na ye monsieur Mandeville Jacob tata oyo alobi na ngai nakende Kinkole bongo lelo likambo nini nati motema te bakangi biloko bati biloko na ngai na mashua ntango wana tozalaki na baramoto mashua te tokomi na Kinkole na bandi omoni Kinkole wana ngai moto nazalaka responsable eza na leta eza pe na lingomba ngai moto apaswaka Kinkole alors nakuti tata moko kuna ya Mbuza komona ye Ebumba Alphonse ya azalaka na Dieudonné bon nakuti kwa na ndako ne milangi na bamai tout ça na bio nini na bio nga azalaka Dieudonné nga na bitika makambo ya Dieudonné wifwe kota na Kintwali tango na Kimbangi c'était Kintwali bamoni boye nga na saa na leta ale bato nakuti kuna Jean tata moko ya Montando na papa Kibieri Paul ye Mowumbu ale bango baye na bana na bango na basi na bango bakoti abangala bamoni boye babandi kokota tovandi wana na Kinkole tofunguli omoni babalaba ya Kinkole wana kombo ya bambisi ngai motu na pesa yango kombo babalaba ya batonga bakambanyoka mbenga bani tout ça ngai motu na pesa yango donc l'état tikelaki yo droit ya kopesa bakombo nyonso wana bakombo nyonso wana ngai motu azalaki ngai responsable
nazali na mosala lingomba nazali na mosala ya leta ya kokabula mapango yango wana ozali na posa ya nini mpenza. Bon, ya solo papa bandeko bozali kolanda biso tozali kokenda malembe mpona koyoka makambo papa oyo abombeli biso papa biso pamba te tomoni ke nzoto ekomi deja mokolo bino botambolaki na papa Diangenda biso bana na bino tozali koya na sima histoire mingi ya papa tozali koyeba yango te tokoloba kobele bapapa bazali banzambe mais banzambe yango tozali koloba tolobaka ngo kaka bele na monoko biso toye sima tomoni vraiment mingi te nde bino mutu bozalaki na papa bino bokolakisa na mokili soki bapapa bazalaki banani yango toye epai na yo mutu ozalaki na papa Diangenda opesa biso lisolo ndenge nini botambolaki na ye ndenge nini bonaki kosolola na ye ezaleli na ye ezalaki ndenge nini epuis boyebaki ndenge nini ke tata oyo azali mutu lokola biso te azalaki mutu lokola bino te kasi azalaki ya solo nzambe yango wana masolo toye po ete na kati na émission ya masolo olobela biso bele masolo wana ya monene ya papa Diangenda. Merci mwana nanga to banda masolo na dépendant ndenge kaka papa ndenge nzamba bongisi liyo na mokola lelo to banda masolo na dépendant po boko olobi malamu penza po bato balobaka Simon Kimbangu kiangani azali nzambe kaka na monoko epuis na mitema penza te Diangenda azali nzambe mais na monoko na mitema penza te soki ezalaki na mite en tout cas olobi malamu na l'indépendance ntango ye papa alobi na biso naino dépenda ekomi na kinkole alobi na ndako na nzambe alobi bandeko eza bato basi bakufi nyonso tu ayaya tokozwa kimpwanza biso bangala toyei koyeba loko kimpwanza te kimpwanza papa alobi kimpwanza alobi tokozwa kimpwanza na 58 59 alors alobi tokozwa kimpwanza bozala makasi bokopona moto oyo ngai nakoyebisa bino nini yango meme ata ngai nazalaka kalaka nazalaka koyeba kimpwanza te tozala kokomprendre te tokomi na 59 penepene na kosila papa ye akoti na ndako ya nzambe abi tozali penepene ya kotikala biso moko nga na lui papa kimpwanza biso tozali kokakatana eloko nini kimpwanza papa azali alobi kimpwanza ezali bosomi biso tozali baombo sikoyo tolingi kotikala biso moko lokwa papa alobaka te mondele akozala moto moyindo akozala lokwa mondele ata bongo tozalaka koyeba ata na ntina te ata alimbolaki biso boye tozala koyeba ntina te bien tomoni kaka dépenda ekwei bato bakende na mputu bakende na table ronde bazongi bayi kosala makambo ya vote nalobi na bino likambo ya bolikango lelo sikoyo likambo ya bolikango témoin lontalila okoyo azali na mokoto akoyeba akondima lui wi ya solo bato bazali na mokoto mwa mingi maître mbungu banini so bakoyeba l'histoire oyo nyonso nakoloba bakoyeba yango bien balobi bwana ngai nazali déjà pasteur ngai nakomaki pasteur nazali pasteur le 5e pasteur na kati ya lingomba oyo pasteur ya mitano bien awa tosali boye basali vote biso toyebaka likambo ya vote kaka kopona biponapona papa ye alobi bokopona kasavuvu oui biso na kinkole na kinkole topona kaka kasavuvu bongo awa tomoni tozalaka na kati ya biso tozalaka na kati ya bako tozalaka na kati ya mondimi tozalaka mpe na kati
ya bako ya mundimi ya leta. Bongo président sectionnaire comme naye Ibongiti Joansin ye président ya Puna ya Bolikango ya Puna aye na bakarte ya bango ya Puna abi pasteur abi Nazarawa abi bakarte opesa na Bangala na ta bakongo ba balingi badwa karte ngabi karte ya nini alobi karte ya Puna ngana bo biso de na karte deja ya bako o yanga yango wana binyo tu bazali na karte ya bako abi na yeko meka yo kaka yo kamati Bangala ban surtout oti bango na kishi ya bakongo alors okomona okoyeba vous allez albi na ngena na monako na bino vous allez fumer le cigare sans feu ngana bi yo moko ko me cigarette ya motote ba me cigarette ya motote abi okoyeba akeya kamati raporo akiopesa Bolikango alobi ngana lingina mona moto wana na mela makila na ye moto na ye na da ko melango na masanga wana mutu na yo siko moto na ngai a moto na ye abalaka na melaka yo na masanga to bokati ye kingo ali boti makila na sani bon na mela makila yango Bolikango Jean awa bino bolobi boza kotala diangenda nzambe kaka na monoko te ndima awa tala ngai oyo baninga basi bakeye ngai na tikali pona nini na yikojela bino po yalo baki jango oyo ekokende na Afrique ekokoma na Poto na Amerika na Asia po Oceanie ekokenda okokufa nokite diangenda konti mokonzi na bule mona mbengo bien sikawa awa yake akiko yebisa kuna pana bureau na bango ya Hermes bakwembo likama apesi ordre abyoke nokanga moto wana bokangi koboma ye nanu te bokodila ngai na koya na mona ye na miso penda na interroger ye bana na ngai c'est-à-dire soki olobi diangenda azali nzambe loba na bonjambe nyonso tu loba na bonjambe tala ngai camarade na ye nga oyo nazali na ino na bomoi bamaladi oyo eza kotia ngai naza kotia yango motema te ya alobaki te okokufa noki te oyo mamaladi oyo nakokufa mpe noki te naza kodila bino alors sikoyo ayaya ba jeunesse ya Puna baye lingomba wana komona ngo Puna parti wana parti ya Bolikango baye bayo kanga ngai tata moko président régional na ba komona ye Bwenji Thomas Bwenji tozaka na ye na séminaire na Bokuma na Kokla TV abi Patrice omoni yo kanga ina ikambo ba Kongo sikawa esili na yo yo esili na yo kama ba Kongo yo kanga ni nango likambo pamba wana okena bako okena kintwadi alors yo linka ba Kongo epa na yo bwakango roi alobi to okokufa awa toduyo okote maboko ya nkoi Bwenji Thomas ya binala tata lambate te lata malam tukusa makamu na mokili lelo mona mokili lelo lobi ko mona mokili te bien bakangi ngai batinga na voiture mine bake pe na mwa biveti moko ezaka kuna na Kinkole pona kutukisa air abi tokene boete po bazo benga Bolikango roi toke kuna bazo mena masanga ba mena masanga ba ina masanga mibale abi mela osisa sushi ngana biso mera masanga te o mele kaka po masanga me osha masina kamati masanga wana milangi wana ngabi bokene na masanga betani milangi yoso mibale mbangala ale sopani milangi ekufi na kamati su motifu boya kotala oyo moto bolwite babo meta ndengo oyo
masanga tosumi na mbongo bongo abebisi yango to alinga na lobi na omelate bino ulingete nasani mo so mutakufi akuvita bino bokufa te na minuit to ikolongo wana ti to komi na Dondo Victor azaka na rond-point ya Victoire ba beti somneri azalite tata diangenda na tata na ye bakamati bato nyonso tu wana ba surtout babungisi bango babungi mahotere nyonso tu bamakambo nyonso tu benga Bolikango benga Dondo Victor benga Asoma Joseph benga te bamemi ngai te na ndako ya Bolikango mwasi ya Bolikango kombo na ye Nguba Clara kombo na ye Nguba Clara abi abaraka yango wapi ye abaraka wapi ye ngabi mama ngayo mwa moto tangwana zaki jeune kwa bino tangwana zaki jeune bo mpaka boete ngai mama ngai abaraka kaka yoyo te abaraka wapi ngabi abaraka ezali ngai abi yoyo lubana ngai mama pote na ko amawa akoti na ndako awo bimisa makemba abita makemba ngai na lino moto te na kolia yo ngai na kolia na makemba oyo omoni makemba na kolia ngai bi mama merci pona kolia ngai mikuwa botuta to na boka bolia kango pute bolia kango pute likambo te abi to komona kimbango na yo akobikisa yo okoti maboko ankoi ngai ko banga te na banga kite na deka ka bongo kwa moto adali na eboy ai boka te kwa na Hermes ba meminga ye te na mer Hermes bwenza lubi boka mate ba couverture na laine botia ye po akolia manabatu akolala na kwa bakangi bangala bo bazaki na kimbangisi kanga dikamona za koloba lontali la les chiens na bango surtout wana bao bato baje na mokoto balontali la ba maître mbungu na ba mushusu baje wana bayebi yango malamu abaraka kufi alben batingae bakamati mbeto bati matela bati ba couverture ngai na bondeli na lali zaka na 3h du matin nokika bafungula bati poste wana zaka kadena misato na likolo na kati na se bwenja lubi moto yo alimwaka moto maji ya bakongo ekotela ye alimwaka na lali nange pongi nokeka kpakara ngabi ikufa nange ko tala ban nangai ne ko banga e ko yela ngai ndi boso na ko banga te ko banga e ko yela ngai na fukami na bonde na afunguli porte Patrice papa aza ko benga ka Patrice ngabi bojela na bonde abi tanga wa lulanga ya diangenda bato surtout ya Hermes balala pongi balala wala papa diangenda yesiko na 3h ayesiko kwa na bomutu boye bien aye na ndoto mwana na ndoto te kaka boye visa ville kwa biso na to vandi to jaibwe abetala ngai Nathalie abi omoni ale yaka alors ba na haute voix na bimi ale abiato moto tu oyo président alala yo kwa mwana nga alali boti alali abwaki na mi bwaki alali biso na tozo bimaka oyebi Hermes ba oyo ejali na nini na kalamu kokanya kalamu boyeti kutoeko kita na lupango wa papa Adomba Antoine isika tozaye kosambela wana lopori A15 abi omoni awa isika tosambela ka awa alokokota te wana
baza kosambela tata Nzambe, tata Semoki Mbangu, tata Baraka Bakangiye, tata Nkango ya Mvimva, yeba bango, babumi bango, yeba milimu na bango, allez, tobimi, to komi pene na moko, to pa na tribunal, papa abungi ngai. Abungi. Ngana yenga, mais papa wapi ye? Na zakulu, wapi na kontune kaka. Na ye na koma na nini na sisi wenje wana sisi yango Patrice kimi prison olenge na lubate papa biso na to wuti kuna ndenge ten na ye na fukami abimi na voiture ezaka na Noël wana ya 59 ezaka na mko Noël to tango wana ba papa baza bonde kaka na Nkamba abimi abi bon ko banga te ko jonga te kuna baye banjambe yoka lilo ba yo tuninga yawa baye te Nzambe ajali nani oyoki ngana bi papa na koki ko banga te loko moko te pona simbi preuve oya kinkole na bi motu ajali motu moko elima na simba preuve na kinkole alubi na ngali kambolelo lobi ekelami alo na simba kiango abi ko banga te akoti maboko na nini abimisi esangi habitabe oyo na kikongo mabenga gani esangi ba régime habitabe régime te oyo monsieur Chalewa oyo monsieur abi kanoli ana bakamara na yo kokima te oka mama kuna mama vete mbe yambra kenda kwani abi kangani wako makotalili papa gangeli mama abi kangani wako makontali abi soko kimi okokufa sibitema jodo kimani ngai papa ngai na kokima atamba donc papa na tango na siko babimisi yo na abimisi yo na prison ake na yo ti moko siko azo tinda yo susu ozonga na prison donc lero bimaki bato bamoni yo te abimi na yo ake na yo siko ye moko alobi susu ozonga no su yo moko ti na prison abisoko komi kuna lamusa bango boli abitabe oyo ingeta papa na kuti François Njila na ye na komi na lupolia 15 na kuti pa François Njila alo sambega na komo na ngai tata Nzambe nkolo yezu tata Mulimo Santo tata Baraka Patrice ya tata papa Pasteur ye wanja ya bakange na banguna babomiye milimo na bango surtout bema ngabi papa Bwenzi papa Njila talanga tebo tata abandiko ki parce que ya yebi ke bakanga kiyo azotala libondeli ke Nzambe za mulimo na yo mais amona yo moko bimi ngabi bozo kimanini ngai oyo ngai ya Baraka ngai oyo na uti na mokoto papa tala ma papa akiko kamata ngai yango apesi bitabe oyo boy ya solo bongo na mwele kwa koko ngabi akwei kuna njoa ngabi ngai Nzambe atindi ngai na kima na kuko kima te Nzambe atindi ngai na komona eloko nini ekozala na lekani na bi bino yeba satan na kanje bino pesa ngai courage alors bolingi te alors botikala na yepa baba na kutaka balala esika dansa bango pongi na kuti bango na bi papa Bwenzi président ngabe ngaya tata Baraka Patrice bola muka tayo moni na mboki na bino nini moto azali elima baki ngokuta kuna fungula yo surtout bakadena surtout ekangama niyoza libanda ikia surtout ekangama porte libanda porte tikala polele abimi ndenge nini abimi na lubaki na bino moto alimwaka moto yango yote alo toli na tina mo ngabi bitabe yango tolia
babi bitabi na wuti na nguna cimetière biso tolia bitabi ba jabu ba pesio na kishi na ya bakongo kishi na ya bako buto tolia bitabi yango wana alo bana to vandi to ladi ngai bokanga ndako to kanga te to kanga ndina ni to pena na tongo e kutalana batindi ba jeunesse na simba jigida bokanga bokamata wana babenga bolikango balemba na ba telefone balemba na bango babito tika kaka tata Njambe Simon Kimbangu ajayi na nko na bato ya mabe bo baje kotungisa ye soki oja kondima penja ngana ja kimbangisi ngai na ja kimbangisi penja ya kimbangisi eloko moke usana yo ezate mais kondima wana ya likolo mwa moke koma mwa masanga mwa moke mwa ekobo mwa moke mwa boye wana kimbangisi te kimbangisa bojoba yango wana bien awa tongo etani batindi bato kokanga tango ba pakasa mingi kokamata uboto bato bakwanga ba mbisi ba la mer tout ça te ba iko yango ba ye nango kenda kokima te ba koyeba Nzambe azali nani tomoni mbala moko ba sampeye misato moyibi sampeye tele balimboli la biso mawa bana sampeye mituka moko ezalaka na biso awa toza kobenga yango sampeye okota okofuta te donc ezalaki bamituka okoti na yo mokofuta te okofuta te gratuit ya nini gratuit ya leta ya nini comme ça police so bakangi yo bakoti so wana okofuta na eloko te baki otiki na ndolo o muso yiwa bu wekede o muso yewe tere o muso mais toke bakangi yo babwaka okuna batela ndoto nyomoko tomoni commissaire abimi kenda bakoyeba Nzambe azali nani commissaire de police abimi ouais Abalaka Patrice mais voici mon commissaire non je demande à Abalaka Patrice mais c'est bien moi non tu es un gamin nabimisi buku apako je m'appelle Abalaka Patrice c'est toi moi na mokeboy mais biso tuwana to bandi ko banga to komi na ndolo mambo masobe abi apesi ordre police allez osoki motakimi allez fais motakimi tirer ngai comme ça monoko pe mbemba comme ça kokima pona nini biso kwa ngemi vandanya bon nani mukonji ajalawo ali bwenji toma aiko bima abi c'est moi mon comme ça abi ojali nani abi ngana jali président régional président régional bato yo bajali ndenge nini bakangami pona nini bampamba te bayoki monoko ya roi te roi Baudouin te roi nani Bolikango Jean Bolikango azali roi Bolikango azali roi Noël ozala nini Bolikango azali roi bon bokangi bango motif nini ye mokonzi na bango ya Abalaka Patrice alobi akoki kovote Bolikango te avote Kasavubu moto mosusu ngai na ye tozalaka na klasi na séminaire na Bokuma na Coquelateville mais ye azali mongala ye ake okamata ake okota makambo ya bakongo makambo ya bakongo ezali nini ake okota kuna na bako makambo ya bakongo Kintu ali makambo ya bakongo yake kuna ake okaba
ayoka ba monsieur Bolikango. Brigadier présent. Eh bien, allez. Ba police ba yekuna bana nangai. Oh ya. Pourquoi bino bato le poto bolboga vous n'avez pas l'idée. Na somo. Pourquoi bankoko balobate mambo mashobele a bien ba kangi yo boye pu ba bi ale abaka ouais bato na yo ngabi bango yo balingo kabwa ba biloko wana ali bango bavandi ali bato na bavanda boye bango bake bavandi kuna mais solo ya nyei bana ngai solo ya nyei tango wana sika bati bato kuna basopi mai bakamati me salite ya mabumu bapakoli bati bapoto nini ikambote. Alors sikawa ale bato ya bwenji leka boye bakangi yo na makolo na maboko kuna na kamio de kota te ko bwaka kwa kuni bo likamona za koloba lontadila ya kene mokoto pona nini mbele ya zaga na aza témoin na makambo yo bo ba tana makila na kati ya kamio ko bwaka kuna bato ko bwaka ba kwa na kamio na motuka ko bwaka etondi ngbo bakangi ale bakene bango alu kaka boye pa botete basiri nye ablaka Patrice pronto makamata bana bato na yo ale motuna sikane oyoki bon toko benga yo mokolo mosusu bino boye na jugement te bokende abokeno sambila nzambe na bino bandeko bokende ko sambila nzambe na lobi bidiange nda lobi ke bakoyeba nzambe ajali nani ya solo toke no sambila nzambe na biso gabi merci mon comme ça biloko nyonso voit bakwanga banini tout ça ale chauffeur kamata baraka ale kena otika na ndako na ye na kobenga mokolo mosusu oyoki na baki otika na kikole na biloko nyonso wana te eleki 2 jours un jour deuxième jour na mwe champion za koya na lati to koya komona ngai Bolikango yango wana bai ko dwa Bolikango na komi na bureau na la cité nga na vandi kaka kwa na vandi na mwana ngai boy nga na vandi boy ye Bolikango wa vandi commissaire kuna mesa na kati bai ko interroger biso abaraka Patrice nga bi mo commissaire Bolikango atali ngai abi commissaire est-ce que c'est celui-ci abaraka Patrice abi mais oui. Est-ce que vous avez bien été? Un gamin comme ça, moi, je me suis dit, moi comme ça, non. Au conseil, ma camionnette, je peux s'en aller. Comme ça, à Djongi Bouye, à la Libre. À Talibouye, à Talibouye, quelle heure n'a ni. À Vina Pessayon, au conseil, n'a pas ça, n'a pas ça, yo jalinan. Yo jalinan. Bon, yo soko bomiye. L'État ko lubana ngai nini ngana kofuta pona okofuta makambo libota na ngai seko na seko abi allez bon c'est fini allez apete mikana Bolikango moto na prison na ndolo 2 mois et 15 jours soki bloko na sili na mboka délégué na mboka bokoyeba nzambe azali nani bango bakoyeba nzambe aza okakuna bango mebala ko lwa bango monoko bamongo bala moloba bayaka baloba na bango yaka bongo na bon o likambo e balu ko biso boye e likambo boye ndenge nini ale na prison songo le présent 2 mois et 15 jours soke sili na mboka na yo ale pour plane présent 2 mois et 15 jours soke bloko na sili na mboka na yo tete Bolikango tika Bolikango biso na ye to kena parquet de district. Siri bato wana bakamati bango basampe bakamati bango tika bango na ndolo biso to kamatani ai
tokomi na parquet de district okuta kuna juge moko lokola tata moko na biso aza mokuse mpenza awa boye monsieur Werken abi Bolikan, vous êtes arrivé, il y a bien abi bon yo kangi moto yo pona nini alobi kaka ndenge loba tobutaki koloba yo yebi te ke Simon Kimbangu azali nzambe molimo mosantu commissaire nani juge président kombo na ye monsieur Werken oyebi te Simon Kimbangu azali nzambe molimo Saint-Esprit oyebi yete yo kokoka Simon Kimbangu biso yo leki biso na puissance oyo biso lo meki ete te tokoki ete abalaka Patrice akotaki boloko combien de fois Simon Kimbangu alingi ye yo kokoka ye odien na boloko 2 mois et 15 jours soki esili odien na mboka na boso molanga oyoki Bolikango biso na ye ale toyekotikana abalaka Patrice Gambi mon juge président vous êtes acquitté okoki kozonga na yo na ndako oui merci beaucoup pesi mikanda na bimi na telemi papa Jean Kalafuila oyo chauffeur ya papa atide na voiture abikano kamata Patrice abi mais papa yanga te ngabi na do ja camarade na temi na porte te afuti boloko na Bolikango afuti nyonso to kwa bafutaka bafuta bango batu minene afuti abimi abi ngabi bonjour monsieur Jean ngabu na promettre yo au nom de tata Simon Kimbangu soki Simon Kimbangu azali nzambe yo bokonzi okozwa te bana bozola na ngai yo bokonzi okozwa te mais soki Simon Kimbangu azali nzambe te bokonzi no yango wana Simon Kimbangu abio mon fils olongi ngai na likambo azobeta ngai abi non il faut pas me toucher diable Satan de diable allez na quitte papa na côté na voiture na comme na mokoto papa comme na ngai contre papa comme na ngai contre abi qu'est-ce que tu as fait là hein obi eloko nini nzoka nde ngai na zo tambola na ye liangenda elongo moko obi okay ozaki Bolikango mabe mais tata akamati makambo yango akozwa pe likambo te akozwa pe eloko moko de to lakaki nzamba kotikati na yo olaki ye kakozwa bokonzi te akozwa bokonzi te esalama pe na basama ki kwa kufika na bo ndenge na lubaki ngana bi okokufa okozwa bokonzi te toki Simon Kimbangu azali nzambe solo yo okozwa bokonzi te soki pe azali nzambe te azali magicien okozwa bokonzi na yo. Je vous remercie anakiti na yo ngabi papa limbisa ngai aba na limbisi yo neko ya te nakuti nakomi na ndako papa iko benga ngai alobi okokende lisusu na coopérative oyo lisolo ya Bolikango wakanganga na boloko esuki wana yango abengi ngai lisusu abi okokende Mobembo wana papa diangeni ne ye kaka pamba camarade na ngai nzambe molimo mosantu bon yango tovandi toza kwa kobosana atindi ngai na mbandaka na kei na progresser na kete na komi na mboka na lobi ko na baimboka bandimi ngana bitala makambo ya bino bozo kolanda oyo lisolo mosusu papa oyo lisolo mosusu ba mangomba bino bozo kolanda ezali mangomba maje na ba direction na ba nene te ya bokote na wana mboka babotinga pena na poma boso matua
secteur na ngai ntango secteur de Gombalo territoire na ngai Basankusu district de l'Équateur chef-lieu Basankusu wana nde nakomi na mboka mpenza nasali lingomba mpenza nabengi bato bayei banotable bayi tete ngana obi mangomba bino bozo kolandalanda maje na ntina te ngai natindami na mokonzi ya lingomba ya Kimbangisi ntango wana Kintwadi 60 boya tosambela nzambe oyo ezali lobiko Yerusalemi ekita epai na biso bati tembe bongo awo bati tembe mama azali te mama ntango azali moke mpo masi na ngai ngai moto na bokoli ngabe bon badiration na mangomba oyo nyonso tu bino bokambo juju yango ezali wapi oyo ya ngai nayi kopesa bino nazali somi ifo asala makambo ya bosomi oyo ya ngai ezali na direction générale ezali Yerusalem ya solo tata Antoine Magwele tata ya mwasi na ngai tata Mongole Gabriel azalaka tata Selo papa Mayaka Paul ye surveillant papa Zomboni Makisi ye nkengi na basi na bango na bana na bango biso tokokoma kuna totala Yerusalem etika kuna mindele ezala na bato mwindu ngana biso ngana na Yerusalem esili na jongi na Kinshasa bango pe balandi ngai bakwemba kokoma wana Kinshasa boye papa alobi bino ye bokene nkamba ntango na nkamba ezana na bandako te bakomi na nke bakende bakomi na nkamba balai kuna 3 mois nkamba kuna balai 3 mois na nkamba alors esili bajongi papa représentant Eyoro Evariste abengi papa aba abengi papa yaka epa boy alors Eyoro aba abengi papa bakei papa albaki na ngai ke nakotinda yo esika ngai abi papa yo albaki na ngai okotinda ngai esika bongo tokosala nini abi Nzambe akobongisa wana libongo ya onatra yata wana otrako na jonge na velo te ndako na vandi papa azali na mbandaka ntango wana Coquelateville mikolo 7 jours mokone yenga ngai na uti pêche nakendaki pêche nasali pêche pêche yango na bomaki eloko te kaka nina moko kaka awa nakomi na ndako nalina lamba nina mama Selo wambali ana ayaka maji biso na alambi te on dirait que balobi te yaka lamba biso oyo bato baye tolembi biso na mba moko mbiso esili pando biso ngai natikali monzemba ngai nakosala ndenge nini papa akendeki na mwasi na ngai oyo papa akendeki na bapaya nyonso tu nazalaka na bango nazalaka na bango akendeki na bango na mbandaka ngai nakosala ndenge nini babi Nzambe akosala ndenge alingi sikawa ngai natikali na bi bon dimanche wana ngai mozalaka na mateya nakoti na ndako na sukoli esili nakoti na lati esili nakamati molanganga ya mai ya nkamba na mabele ya nkamba na bible na makambo on dirait que kamata biloko oyo ozokende mobembo omoni ndenge Nzambe asalaka biloko yanga ya mobembo nyonso tu nalati bilamba ya kitoko mpenza na nabimi we nakangi ndako kpa ale
namoni mobali moko abimi. Mbote papa, ngabi mbote. Papa, boyo ke wapi? Ngabi nazo ke ndango nzambe. Ndango nzambe yo katoliki ngabi te, ngaza imu mutu akintwali. Naje na chance hein. Diangenda yo baboy. Naje na chance. Mutu ngone yaki papa Diangenda. Dia papa Diangenda. Mais oyebaki ndenge nini ke mutu nani yona papa Diangenda? Na yebaki to te. Na yebaki ro ke data Diangenda te. Na yebaki te, na yebaka kake moto. Ana chance ngaluka kalingomba mingi po na kota. Mais na mona kate. Ngai papa yo panda wapi? Abinga panda na Kinshasa. Na komine nini? Na komine ya Kinshasa. Kashi kuna na komine ya Kinshasa, papa longa kuna na jando imbwa bachambeka kuna. Bo na maluku bachambeka wana. Na pana papa wanjungasa bachambeka wana. Bo na upesa mukanda, bo kena bien merci mingi. Abi bon ye baleja iwapi? Bateke mbiso. Ngana yo okiti wapi? Na kiti kuna na mwana ndako moko ya Nzambe je kuna sokini ndako ya mission. Ngabi kati soko okiamba ka baba moko ya monene wana boulevard Mbenga okukai ko koma te libongo. Jango keno leksange na osombela mbisi olia na poje monjemba. Olia na comprendre eloko te. Abandi ko biso makamuna yo ko za monjemba. Yipo zo koyeba te. Na zo yeba te. Olia monjemba olia na pokwa ngabi ngata. Na yete ando komi wana ye papa mama wambali mama Shelo azaka lopango ami bale na boulevard. Ngai mama Shelo dua bible kende ukamata place na ngai na kenda dumo paya to ya sima na ke kotika na libongo na kende ko omoni biso batuto kufaka tangu mususu. Dua nga to kende ndeliwa. Abia merci kende kaka. Kende asombela biso mbisi. Tokomi wana tokomi na ntaka ya tokomi awa ebale tikale kwa mir wana tomoni mai oyo mai ebale ezoko bouillonner oyo mo pepo benga kimbongela kimbongela awa to pusani le kwa to pusa na mokebo pa ale akamati loboko na ngai abi simanga gape pa na kole na ceinture mutu wana mutu wana ozo yeba kaka te mutu ngo nani me na yebita aba seka ngaba pa na kamba moko pas même minute pas même nini seconde nini to de no au milieu du courant na gangi makati boya na boto elima juinga ye ngaje moto kimbangu ngaje moto kimbangi ngaje ngana to ganga makasi bato yo teke bambisha awa baza ko yeba te baza mona te baza comprendre te boya ngana ye tato na kufi na koseka kufi na koseka ye atiki ngai na jari kona na ebale ikolo na ebale ye atemi kwa mwana ngajari kuna abi tanga sikoyo amila kisi Diangenda abongwani sikoyo mimona abongwani sikoyo Diangenda na mukuse naye na maluba naye na basikatisi naye na makamuso tuna elamba naye wana abi o comprendre o moningai abi papa abi teko fuka mate token na baka no ke toje ko kene mobembo yango me mobembo yango ngai natoko mona mabongo maso tu ya mokili natoko yeba bato ezali ndoto te ezali pe vision te ezali kambo ya komona na miso boy bozo ko kende wana papa bozo ko kende tozo ko kende kaka awa na lobia wa tozo komi deja wapi na Kasavu minute to bandi koloba tozo komi deja wapi toke pa toke na Kasangulu toke pa wapi wa boya kota yoka kuna na mukili cri lo kito kuna lumoki boya kota la baelima mokili mokufi ngana zako papa bazo mona yete mo elima za otambola bala mo kaka nge moko ye ba mona yete wana na kacha mai
na mai na milier pena ya mai ya mai est-ce que mai wana ezalaki ebala monene ou bien ezalaki kaka ebala ya mike ndeti fleuve moko oyo kaka fleuve na biso oyo kaka lwalaba moko oyo bokoti na kati nango na kati toke kaka boye te eloko nini esimbaki bino mpo ete bokoya na kati ya mai eloko me tonge na moni boye mai maza kotiola na bandi kolenga lisusu atalinga talaka ye yo ozotama na nzambe ozobanga nini azolobi lo vraiment boye na monoko vraiment ozotama na nzambe tokomi te na ngobila esika moko ezali na mongala ngobila ezali tourbillon moko monene ezindisaka masuwa so masuwa makomi na lidusu yango wana ifo masuwa ezinda tokomi wana ye aye akaka na kati na liso nango mai maza kobuyone bububu kasi ya azopola te nga na bandi tala moto atokaka mitoko ya makila likambo oyo nalobaka yango na conférence ntango tofunga ndako ya amphithéâtre nalobaka yango mindele mpe bakamwaki mingi en tout cas jaki pasi na bandi kolenga mpenza kolenga makasi ya kolenga mpenza lokola boyebi komoni eloko moko ya somo me papa abi me yo awa ngai nayebi ke ebale oyo diange na moto asala yango na esika wana yo oza kobanga ebale oyo nani moto asalaka ngai moto asalaka ebale oyo te oyo otama na nzambe oza kobanga ale yakawa na yakawa moke boye tokomi wana nakokoma kwa peme na ye tokomi kuna na se ya mokili na se ya mai tokomi na se na mai oyo ebale oyo soki ndoki azali na biso awa ayebi ntina ebale ezali na makambo na se na se na kati na mai kuna na kati mpenza mai matikali soki au fond de ça soki kaka wapi epai nayebi te kaka boye paf tomoni bwe mituka eza kokende mituka meza kotambola bavoitire bamituka bamoto bavelo omoni lingoma soki alobi te nalingi barouge ale te nalingi bamanzaka malai te nalingi baboye te bilamba ya transparent na boyi ezali na ntina na yango lingomba ayebi ntina eloko wana eza wuta kuna na se ya mai ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste tozali koyoka papa na biso makambo azali kolobela biso ntango nyonso bakopekisaka likambo biso tokozalaka ntango nyonso na orgueil ya koloba ke bakolobaka obele boye toyoki tata na biso ndenge awuti koloba na biso papa Diangenda amemaki ye akomi ntina kati na se ya mai nde kuna bakendaki komona makambo oyo awuti koloba na yango mwana papa Simo Kimbangu na moto komi moto na moto na kolobaka ntango nyonso émission masolo ezali émission bakwantona bato baza na bongo bazali koyoka mpe bazali kosalela oyo ezali kobima na kati na masolo oyo na kati na radio na biso mpe télévision na biso na yango tokosengaka biso nyonso nasengi na biso la kimia to na papa na biso oyo ye akoloba na so papa tokosenga na yo susu ozongela na likambo oyo tokoloba ke oyo lingomba kopekisaka kasi biso bana na bino tokozalaka motoma ngongi tokoyokaka te yango wana tolingi ozongela susu makambo wana oyo monaki na se ya mai oyo bato bakopekisaka oyo monaki papa totindi na yo susu ozongela makambo wana. Merci. Makambo oyo lingomba soki lingomba aza koloba makambo bana na ngai botosa yango ezali solo lingomba akosala lokuta te makambo bana basi oyo na bana mibali baza kolata milato na makambo barouge à lait makambo ebele oyo ezo kosala toke kokuta yango mpenza mama ya likambo nde kuna na se ya mai seke bana oyo ya biso bakendeke kuna na se ya mai kozwa bametode wana donc tolingi koyoka papa ndenge bomonaki ndenge papa Diangenda alakisaki yo na se ya mai wana tolingi kolobaki donc na se wana ezali misala mabe oyo ezalaki na se na mai misala eboyi kozala misala mabe parce que kuna batamba na bilamba transparent batambola kuna makambo ondire moto azotambola motakala bongo bamanzaka milai bamakambo ndenge na ndenge
makambo ndenge na ndenge. Alors de là que na jwaka vélo. Kwa ande na jwaka vélo. Esika wana na mai. Na ngobila wana na mai kuna na sete. Na likolo nango. Bande baye ko. Awa to moni boya moni makambo ebele ma mituka ba ndako etage ba makambo ejali mboka kuna na se amai. Mboka mobimba. Ville ya biso ya bosotote na mabele kuna mona ngo tika ka sema na sima. Alors moke boye ali to bimi papa absimi vabi ali kamata vélo azole ki vélo ngo kuna na se ya mai na se ya mai ulezo ba voiture ya ponine kaka vélo aponi vélo abiale mata po bato bakamwa ba bate nzambe solo ajali nzambe ajali na biso wana bato na mokili baza kotala bino baza komona ngobila wana mboka na ngobila bota ngobila wana nkana baza komona tomoni ta bato moto abimi ana mati na vélo awa na moni ke na jali solo pe na nzambe solo na mati na vélo kwa mata tata na mati ma charate onde na lotama na sima moko oye jali na mabulu te wa mais ye azo tembo wa kopiotone toki koma na mona ka pena te yo na vélo ye na makolo yo ke nzela moko ye makolo ye bodi boso ben ata na pedale makasi pena te na temi punda te na pedana na le kaye na ke no fuka na bi na ye baka te jani yo ya jali nzambe na atelami abi yo makamini oza kokanisa oyibita ke ngana jali nzambe bale oyo ngamo tunasala kango alors toza kotambula bino bozali bato bogo comprendre te maloba ya papa de ngenda abi okwa bozali bato mais biso tozali na lolenge na bino njoto na ngai o na jali nango njoto ya ngai penza toke na bimisi yango miso na kokufa papa lo na ngebo papa lo ya bi oyo njoto no doa njoto na bino pote boyo bakondima bazwa motole ya lobiko oyo maloba ya papa de ngenda boyo bakondima baondimela ngai seko na seko baje bana na ngai ali to komi na kwa mutu oh la la kwa mutu ba police ba bimisi mandoki bandi ko tire bino ba tire ngai baza mona de ngenda te donc ntango bozo kotambola yo kaka mtozo mona papa de ngenda mais bato msuba zo komona kaka yo moko likolo ya mayo zo tambola na vélo na mami wata botika makambo ko bobeti mondoki wana akozongela biso awe batete ba akume na kwa mutu a ralentir to telemi kwa hotelemi atelemi allez sikawa tolekani kotambola vitesse iwap tokumi na bolobo toleki bolobo allez tokoma na kakata bolobo na lokolela ngai papa abi yoko koloba kaloko moko te kukansela komo tambula kaka bango mona ngai te bango ngai na toka na bime balo baka mami wata monga moto moko bongo be ngai zo mona papa abi bango mona ngai te ba mona kaka yo oyo wana pote baite nzambe ajali nzambe oyoki ngai na bi papa na yoki tokei tokomi na mbandaka mekole bomenenge sabe enani ikengo sabe wana tosisi sabe ale tokoma na chantier otrako bongo mbandaka mai majali okola boy mai majali bana mbandaka jali boy bon mokili yango ezo kwanda kokuna mokili bokuna bon ba matana na escalier bato ya bwato atingisi bwato ya matin escalier na biso ya otrako awa tokomi na nini na chantier otrako ali na vélo volé nzambe azali awa na espace ezekaka mabele ata na vélo ozo pedale ali nga bandi kovole na vélo na ye moto na babandi ake tokomi na mokili ali tokomi to bakame bakaka
moto do yaki na ye diangendo to yaki na ye akemba moka bu akanga na papa ali papa tike akomi moto moko ayeka ka boya ye wale oba akomi ka na papa mo moke bo papa ali akomi moto moko papa pe ali wo yambango na velo ebungi moto to yaki na ye abungi alo na tike obenga moko na papa to kutaka ikona na mbandaka témoin eyo le varis et le varis ajawa na ni na matete représentant le go premier cyprien ajaga na matete akufite ya ajaga na matete asiminga loboko abi boyibi moto ba bato ba mboka ye papa ajago te moninga kuna na jako ya ale akamate président ayo yambanga abi si tu vois comme ça ne dis pas quelqu'un hein? Même à ta femme même à 20 enfants hein alors ce que lobby okufa subitement nyonso te jusqu'à ma mort. Ah bon? Jusqu'à ma mort ce qui n'a kufi allez c'est ça ulangwana okomona bato bakoya na Afrique poto Amerika Asia pona koya epena yo pona koyibisa bango sango oyo po bana na ngai baponama oyo maloba ya papa donc lingi koloba ke ndenge biso to yeboye mokola lelo donc ezala ki se donc ezaka yo binote yemo tatindi bino na ngai naza kanisi ndenge wana na kanisi mokolo wana oyo alobaka na bini oyo mbala soki bato soki mbala soki a combien o bato bakoyawo soki a combien de fois ye moko alobaka ndenge wana awa bino bokende kuna na poto boke opanja te allez Belgique so ba moni boye toke no mutanta moto yango to ina kokufa te nani Allemagne so moni boye allez nani Grande-Bretagne, Portugal, Espagne bakoya wana kana nyone pona bino boye bobandi makambo yango wana aona ye abaga Patrice wana jako tiki matea abi ye aye na nini papa atuni bango bato ambandaka aye na nini awa namoni mashua kaka yangai na lina tiora bon aye na nini na kamwe sika aye natika na kitata yo ye na nini ngai monoko ikangam moye ngai na luba ejato mbandaka oye mais ye na nini avion te ma boîte te moteur te mashua te ye na nini alo yango wana bana ngai nakoma kiana ya bengaki ngai na ndenge wana pona nini nakene na bolomba nakene na bolomba po kuna bolomba bazali kosala mwa yiki yango wana mobembo ya kotambola na mashua ezaki ndenge wana mais papa ya solo bandeko balandika télévision Kimbangu tozali kokende na malembe tozali koyoka ndenge papa azali kolimbolela biso maye oyo mobembo oyo ya select mais papa tango yo ozali kokende ozo kokende na nzoto na yo oyo mobimba na yo ozo komiti kuna mais esika yo tikaki bazalaki koluka yo te ke oke mobembo bi ezalaki ndenge nini na yebi te ba kuna shima ba bi me alimui abungi alo soki likambo nini awa sangwe ye bano ba papa akomi na nini baiko yebla wa baraka aje deja na mbandaka na kwa kila TV akendeki na nini awa pe baza okamwa mbandaka kwe kuna pe baza okamwa yakende na dimanche ajaki na biso awa bongo akomi kuna na ndenge nini alors ukwa pe apekisa te na yebisa moto te na yebisa pe moto te ko yebisa ngenga oyo kwa bango bakufi yango ko yebisa yango mais papa kokufa na bango ndenge bandaki komona bango nzambe tango moni ke batiki mokili oyo yo moko zalaki ndenge nini ngai moko tango bakei kokwa ye papa alobaka na ngai ke okoloba likambo soki tango na kokufa na jaki na kokamwa te donc oyebaki déjà ke bakotika pamba te toyebi ke papa na kati na lingomba yo moko pe oyebi na tango na kala bowandaki koloba na biso bana ke papa bazali banzambe bakokufa te
mais kasi yo alobelaki yo ke okopanza sango oyo soki ngai nakufi donc omiyebelaki yango nayebaki yango wana ntango makambo yango esalami ozalaki na kokamwa te donc oyebaki ke nzambe akokufa na ye nzambe akokufa me ya alobaki te nzoto ya oyo nzoto ya biso te nzoto ya akamata nzoto ya biso bato balati yango omoni balati nzoto ya awa ntango Abraham ayambaka bango si bazalaka na nzoto ya bato bazalaka na nzoto ya bonzambe te bazalaka na nzoto mpenza ya mibali misato ya mibali misato kwa mibali bazali do Abraham wana papa oyo abamonaki banzambe bango misato est ce que Abraham yango lelo aza na kati na mokili te il faut ajana oyebi te me ngai nalingi namona ke lelo nazali bandeko tozali kolanda kolanda histoire ndenge nini papa bazalaki banzambe bazali kolobela biso ngai lelo papa Lambert ndenge nazali awa na Kinshasa na paroisse Masina nazali kosimba papa Abraham papa na biso yeyo oyo ngai nalobi na bino ke Abraham oyo tolobaka na tangu na kala yeyo ngai nasimbi pamba te papa azalaki nzambe apesaki ye kombo wana donc yoyo papa oyo tozali komona na mokola merci ezali ndenge wana obeza ndenge wana te papa peut-être peut-être Abraham tango bango batiki biso papa tango batiki tango akei nayebaka ke papa akufi tango abengi biso surtout batambo biso tokei oyo nazali na likambo aloba alingana papa tango na ekoki papa tango na ekoki ya tango kosimba ye kosala boye papa vumi pe mozalinga kobebisa papa revela vumi alobi papa ati mosape vumi azwi likambo na papa tango nakende braza na ye na mbongo na bongo bambuta baboto nge mbongo yango likambo oyo na papa yango wana papa alobaki te tika balia bongo mabeni na saka yango wana te bona omoni papa ngai nayebaka kaka ke bato oyo lokola tozali na Simon Kimbangu kiangani pamba te ntango Simon Kimbangu zali puta akufaki abeti kotomba misato biloko banini nyonso tu ya libumu nyonso tu mitema bamabale banini tusa misopo nyonso tu eyaki epai na moto na tatolo akufaki na 15 ye mpe abotami na 15 papa makambo oza koloba na biso oyo ozali koloba ngo kaka po ete bato bamonaka ozoloba na biso ezali makambo ozali kokuta kati na motema na yo na ndenge ovandaki na papa ozali eza makambo ya solo oyo ngai naza koloba oyo ngai ya baraka naza koloba po bondima ete tozalaki na banzambe ke bakufa na bango te bazali na bango te tozali na bango tokoke na poto aboke na Europe Amérique Asie Océanie loba na kati ya motema dans votre brambourg que tata diangenda azali nzambe bon naloba eloko moko oyo ebimi lobi awa mama Paulina awa centenaire esalemi nayebi mosusu ayebi signification ya mama akufi te mama Paulina kala alobaka te tobokoki polo na ndenge tobokolaka bana nyonso tu azali mwana na ngai te Paul mwana na ye te Paul mama na Helene azali na matete awa donc makambo nyonso na bino mpe papa ye mpe oyebi yango pamba te tomonaki na mokolo papa kulutu atikaki biso papa Lucien Luntadila oyo azali kobaza na mokoto lera azali kopesa biographie papa Kisolokele alobi ke papa Kisolokele atikili biso mama Nsalulu Pauline na 13 enfants mais na kati ya 13 wana ya alobaki toyokaki ke papa Diangenda azalaki donc Paul azalaki na kati te mais nakanisi ndenge nini susu lelo yepo bimisi su makambo na fallait pas to loba makambo pamba te makambo wana eza makambo moko
tali kutu makambo na biso te melokola yo moko papa bino bozali bankumba takala boyebi histoire yango wana soki toye papa alobaki na yo ke ntango nga na kokufa na kotika mokili oyo na nzoto nde obanda koloba makambo nyonso mpe makambo oyo bimisili biso susu oyo tozali koloba oyo na ndenge mama atiki biso na centenaire après quelques jours à centenaire mama atiki biso donc olimboli lisusu likambo susu ya sika oyo biso tobandaki koyeba te ke nzambe akolingaka lokuta te donc yo ndenge oza wana oza sur na nzambe ke makambo ozoloba eza ya solo continue na yo papa na continue oyo likambo ya ebale esili oyo wana esili tokoti na likambo papa obimisili biso likambo papa Simon Kimbangu Kiangani kasi papa Simon Kimbangu Kiangani papa Diangenda est-ce que atikalaki koloba na bino likambo moko te mpona soki bango bazali te oyo akoyingela na ebonga ya na ebonga wana papa Simon Kimbangu Kiangani nga nayeba yewuta kala na 1963 oyebaki ye déjà na 1963 ntango basalaki organigramme ya lingomba nayebaki papa Simon Kimbangu Kiangani azali na ye moto te azali mwana bapapa te azali nzambe omiyebelaki ye déjà ndenge wana pamba te ntango wana babengi tata moko ya Moyombe conseiller général papa asimbi yalbi oyo azali chantier na ngai abengi peke abengi baconseiller abengi barepresentant te nyonso tu buya mwana ye wana azalaki na 12 ans papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki na 12 ans ye avandi kaka avandi wana peme na bango wana mwana oyo ngai namonaka ye ndenge nini namona kaka mbili na bana na batata oyo mbili na batata oyo bongo ndenge nini Simon Kimbangu Kiangani oyo boy Simon Kimbangu Kiangani oyo so tosekani na ye okwaza osaka tala ntango asekaka azalaka na ko asekaka na nini oyo te na mino pena te abimindaka mino pamba poye donc asekaka na akanga makeko na kanga na kanda makasi nga nalandaka bango soko landi ye Simon Kimbangu moni osala makambo ya koseka na otala nano ye azoseka azoba malembe ntango papa Simon Kimbangu akufaki abeti boye nyonso tu ekomaki epai na ye basali autopsie kasi papa makambo oza koloba na biso abeti boye nyonso ekepa na ye mais papa Diangenda azalaki déjà mpona nini ekendeki papa Diangenda te papa Diangenda amizalaki déjà na kati na mokili papa Diangenda azali Simon Kimbangu bino bato poto boloba incarnation asa s'est incarné na Diangenda na 1918 on comprend a comique déjà na Diangenda na 18 bon sikawa na lubabulu papa alobaki na Diangenda lobi basi na bino bazali na mabumu oyo akobota mwana mobali ezali ngai na kobotama ezali ngai wana na botami asenklane epai na Simon Kimbangu Kiangani oyo ozokomona oyo Simon Kimbangu Kiangani ayaki kaka bongo abotami na nkamba na Yerusalem Yesu mpe kwa papa alobaka na ngai alobi te nalobi na papa likambo oyo pesa ngo ata na 100 personnes totambusa mokili mobimba ngai moko abi Yesu Yesu bazalaka boni ngai abi moko Simon Kimbangu bazalaka boni moko bongo sango tamboli na mokili mobimba mpona nini puissance ya Molimo Santo ekotambusa na yo bino wawa boye bato ya poto bokamati makambo oyo ekokende na poto mobimba na poto nyonso tu na baasia na baamerika na Oceanie nani ya bino bato boye kobenda makambo ya ebimi na Congo eke na Europe eke na Amerika eke na Asia eke na Oceanie eke na partout amoni likambo ya Nzambe ezali bongo Nzambe akokita na escalier ye wana aza kokita ye wana ye te
atamba kanisa likambo ya nkolo Yesu abotamaki na Maria tata na ye Joakim Maria tata na ye Joakim koko ya David bango bazali bato ya David omoni bato kaka Yesu azali kolia biloko oyo bazali kolia azali koteka mpe bibonga tata na ye ya musuni azali kosala omoni yango wana. Mais papa, les kamsu tokoki koloba tokoki kotuna po ko profiter ndenge toza na yo lelo vraiment toza ko pesa yo merci mingi vraiment omikitisi pamba te oyamba biso bana na yo bakoko na yo po ete to ko panza maloba na yo kati na mokili mobimba ndenge ozali wana mokili mobimba papa ekolanda yo na makambo ozali koloba. Mais ba oyo na mokola lelo bazali kondima nanu papa Simon Kimbangu kianganite nini oyo yo koki koloba na bango na puissance oyo papa Diangenda pesaki yo ke yonde olobaki bazala 100 mais papa Diangenda lobi te kaka yo moko na puissance oyo ozala nango okopanza liloba et liloba oyo yo koloba na puissance wana okolobela yango mokili mo bakolanda yo nini okoloba na bato bazali koloba ke papa Simon Kimbangu kiangani ezali yete pe bazali kochola ye bazali kofinga ye tango nyonso bazali kofinga ye nini oyo papa koki koloba na bango. Merci mana journaliste tuninga mutuna ya malamu mokili mokili alingi malamu te oyombi ntango na nkolo Yesu nkolo Yesu Emmanuel tata akufi bandeko na ye bake balandi ete bakute na nini na bambokolo nini na ende bakwi papa akufi papa akufi bokende okunda ye bino bakufi bokunda na bokende okunda ye babengaka Joba babita Joba oyo tata na akufi bon alamusaka nani Lazare bongo alamusi tata na ende ete ndenge nini mama na ye aye na bandeko na ye banzumba mosusu kolo tala mama azali kuna libanda na bandeko na yo Yesu alobaki nini bandeko na ngai wapi bandeko na ngai baoyo baza koyoka liloba ya ngai oyo liloba ya tata na ngai atindeli ngai yango bo baza libanda bandeko na ngai atiaki na mama na ye dinombre amoni oyo akondima te tata Simon Kimbangu kiangani azali molimo mosantu te ngai na mbanda sanda na kufaki bato ya mbanda sanda bazali awa bayebi ke abalaka akufaki nazaki na prostate prostate kosuba makila eyelinge mabe ale naye kokufa na pa 22 heures wana okendaki na voyage na mbanda sanda tokendeki na papa na lukulu kuna tukende na papa kuna na mbanda sanda kuna obi papa tata balaka akupi tata konse akupi tata ye akamati docteur ya ye Kivengi Nzambe Divengi docteur Divengi azaka na centre azana centre okotuna ye pardon tuna ye pena tuna Divengi obi tata balaka oyo akendeka na mbanda oyo okendeka ko bika na kisantu oyebi ye akoyebisa histoire nyonso bien namonaki bandeko na biso ya mokoto na lobwako kuna na se tango yo kufi bandeko na biso ya mokoto tata moko ayikolakisa na wolo bateke tata Simon Kimbangu to ezeka ye moko ka tata Simon Kimbangu tata moko albi parce que muta ko kolakisa yo na bato na se kuna feza kaka ye moko pasi ye moko kaka abi tala ka bato mokoto esika ngo basima tango moya ko griffe moya ko mata jaite banini yango ekanya teme tout droit ba mur yango bango ba de kuna ba baka na somo mais papa oyebeki ndenge nini ke wana bato mokoto bakomaki yango na mur bien bakomaki te ya banga bita bato mokoto ye moko papa Simon Kimbangu bitala bato mokoto eta bato mokoto moni
alo ajango wana yango ye azobaki ndenge wana te baiko bete nge bete bati batonga te na lamuki mama mwasi na ngai akomaki na nini na kisantu 2 ou bien 3 semaines nayebaka te oyo ngai azomonaka bato bakufi kolia te nini te kaka bakufi kaka bakufi naomona miso ezomona boye me miso na ngai ebaluka ezomona nde bakufi yango wana ezali yango bongo mwana yo soki ozali kimbangise lobake ingeta nazali na lingomba ngai nabengaka oyo ozali lingomba te tozali lisanga na baanjelu biso ozali lisanga na baanjelu yango wana Il est en Afrique, à toutes les nations, venez en Afrique, cherchez la vie éternelle, car Dieu tout-puissant créateur du monde entier, il est en Afrique. Venez
solo bandeko balandeka de télévision kimbangi tozali kokende na suka ya émission na biso towuti kolanda baoyo boye nsima tozali na kati na masolo na papa na biso oyo azalaki camarade ya papa Diangenda Kuntima basalaki na ye mobembo na kati na mai na velo oyo azali kolobela biso makambo azali kolobela biso eli makambo oyo ye amonaki papa na biso bokolobake ezalaki histoire te ye moko ye bozali komona ye papa nakanisa na masolo na biso tozali kosolola po tokozala ntango mingi te ntango molai te tosepeli mingi ntango mosusu motuna moko oyo ngai natuni te oyo yo monaki ke non likambo oyo papa journaliste atuni ngai yango te mwana na ngai me nazalaki na posa naloba yango na kati na mokili mobimba pamba te makambo oyo kotambola mokili mobimba meme papa Simon Kimbangu kiangani akozala nango likambo nini oyo ngai natuni yo te me posa na yo ezalaki oloba yango na kati na mokili mobimba bayoka yo topesi yo maloba bon likambo mosusu yango mobembo oyo batindaki ngai relege babi yo je Simon Kimbangu ngai binga je Simon Kimbangu mobembo kaka ya mai oyo na je Simon Kimbangu te awa to vandi batindinga basoda mine baki otinga na mokoto papa akamati pantalon mine chemise mine pantoufle mine en tout cas nzambe yo papa Diangenda olobaki te toloba makambo ya yo po bandimi bandima balanda yo yango bana bauti na poto sango ndambo na yo etambola mokili mobimba alobi bon tokokende mobembo nakenda ni abi tokende mobembo yaka alobi mokomisato oyanga kekuna na bongisi valise na ngai papa estili na ye na bakisi valise na ikona velo na ye nango te na mokoto papa amoni ngai aseki mokumba boye likambo gabi kati olobi tokende mobembo omoni bavalise ya leta oto okangi yango okangi epungula oto osali boye epungama te alors ye toti yango na mesa atika bakpa afu ngai na bia beso ekweki mbele bilamba epasuki epanzanaki abi nini abi nabosanaki kokanga na clé abi kanga oyo bilembo Diangenda asali ngai na miso na ngai nakangi nakamati clé nakangi abi fungula nati fungula abi te fungula benda na bendi makasi na bendi makasi abi makasi abi bon ekoponga mandengeni kanga naso nati fungula ya ye azeba fungula abi donc c'est ça c'est mba misato na ko jipa na kangi na kadena na fungula na clé na kangi na clé na fungoli lokote ya ye afa efungwami te yo papa yo je moto Holanda te na padi olimbisa ngai nati yo tembe te abi tovandi wana wana na ntango wana papa bozala na papa Diangenda bandeko na ye papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel papa Dialungana kiangani oyebaki mpe bango mpe mpona lelo tokozala na masolo na bango te mbala nsima soki nzambe akobongisa tokokota na masolo na bango kasi mpona lelo papa Diangenda bango mpe bazalaki bato lokola biso mpe bazalaki kaka ndenge moko na papa Diangenda bango wana bazali misato eza nzambe tata mwana mpe molimo santo bazali bongo ezali yango bongo malgré bango mibale to mesanange na bango te papa Dialungana na elembo asaka ngai na moni na mama azalaka na asthme ya makasi mpenza
azana ase makasi tango tokende na nkamba tosali mariage na mokoto nazela wa parrain ya ngai ya mariage ezali papa Diangenda parrain na yo ya mariage donc azalaki camarade na yo parrain ya ngai ya mariage mpenza azali Diangenda na mama Mvete awa esili boye bwana mwasi na ngai azalaki na mwana moke ngai moto abokoli ye esili tokende na nkamba akikokutana na papa ya Lungana asimbi ayeba bi mama yaka ozo bela ayebisi eloko moko te ayebisi ye eloko moko te ati shoyi na mabele ati na misapi na eboye akamati mabele ati na misu na ben abeti allez atiki ebo mokebo ngape na bimi omoni na papa na moto moko tinga mabele yango je na miso bo okende na mai kende na mai noki kende na mai akende na mai asome ici na lelo ya solo papa na tango na télévision tango ekozala kobele tango na télévision ndenge towuti koloba masolo soki tolobi to banda yango kasi télévision ekozala kana ndenge nango soki tango ekoki tolingi tokomi na suka ya émission na biso yango tosengi na yo lisusu papa nini okoloba na bandeko na biso tomoni na bango pasi esika moko oyo bakende na mokoto na bapapa na biso bana ya bapapa oyo bazali bana ya banzambe biso tokopesa bango lokumu na bango ekoki kasi lelo bana banzambe base retrouver na kati na lingomba bake mwali muke na libanda bango bazali koloba ke bango nde baza na nzela mais kasi yo lobi papa Diangenda tata na bango alakisaki yo ke tala bato na mokoto esika bazali mais lelo sikolo ka tozali ngana yo ngai mwana na yo pe biso bato tozali kolanda yo nini okoki koloba na bango na likambo oyo tata lobaki na yo po ete mitemo oyo mabango baza nango ekoka kokita nzambe asala kati na bango po ete bazonga totambusa lingomba ya tata oyo amemaki yo na velo na kati na mai po ete tosepelisa bango mokili emona pe makambo balakaki biso esalama. Merci papa journaliste ezali bongo bandeko na biso baoyo ya mokoto bana na ngai bandeko na ngai te bana na ngai kutu baya batindaki bato awa baya kokamata ngai nakende okonsole bango puis mama mwiro pe abengaki ngai nakutaki kuna na centre alobi na mama mwilo mama kiabwanga mbana mwasi ya papa kina mwasi papa kina bazali soki na Belgique baza na France mama conseillère tozane na France kuna na aza na France kuna na Paris otuni olobi papa baraka oyebi ye boja esika moko merci bojambeka esika moko tozali na esika moko c'est bien otuni tata baraka bazali bana na ngai bana oyo ya mokoto kuna bazali bana na ngai mais moto oyo abebisi lingomba oyo akaboli bango makila ya bana oyo ya ngai wana nyonso tu mazali na moto na bango tosaka réunion na mibu wana na 2002 papa Lontadila azalaka président ya groupe 6 ya commission ya groupe commission ya groupe 6 alors biso tozalaka sika moko te ebimi ye aye kobebisa tozalaka ntango tozalaka moto moko kobebisa bana ya mokoto babebi bakanisi ke bazali na nzela nkamba ezali moko bana na ngai ya mokoto ngai tata na bino abalaka Patrice awa naza koloba soki basu bayebi ngai te yo Lontadila oyebi ngai abalaka Patrice oyo moto na nyoko natambaka na velo likolo na ebale yo Lontadila oyebi Maître Mbungo oyebi
na kangami mingi bobeta mafimbo tetete na bolomba babeti nye masasi na au bord du fleuve na bango ya Likelemba masasi bondoke bimaki mai yo papa Lontalila oyebi yo motozaki oyebi biographie ya ngai secrétaire général ancien secrétaire général yo Lontalila okobongola motema mokolo nini eloko nini ezali epusaki bino bokabola Lingomba nkamba ezali moko Simon Kimbangu ezali moko Simon Kimbangu ezali moko tango Simon Kimbangu alobaka ete basi na bino bazali na mabumu oya kobota mwana mobali ezali ngai eske yo tata Simon tata Lontalila oyebi likambo yo te kasi baboti mwana mobali ye papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu Simon Kimbangu incarnation ba incarné akomi Diangenda akomi Simon Kimbangu Kiangani ye Simon Kimbangu kombo na Kiangani te kombo na ye directement Simon Kimbangu Kiangani oyo komo biso to bakisi to pesi na ye kombo na ye Simon Kimbangu tango abota maka azaka monene atambaka noki te tozaka obenga ye Kiula biso tozaka obenga ye Kiula Simon Kimbangu wana tango mosusu bakei bana bandeko na bakei kosala mitambo ya bapoko batiki ya vandi na ndako likambo oyo yo Lontalila oyebi yango te bakei kuna bata kuna okuna Kiula yatala Kiula kuna twala Kiula bakokuta yo oye pa na nini ndenge nini oyo miracle oyo yasalaki yatango azalaki kovanda kombo na ye Simon Kimbangu kombo na ye baptia ye kombo Simoni Kimbangu biso de kotia Simoni Kimbangu Kiangani po ba Kimbangu bazali ebele bokamati bato ebele bele bokei na bango kuna na mokoto na ntina penda nini ntina nini te mokoto esala nini mokoto ezali ndako oyo tosombaka Lingomba asombaka mapango mibale wana ya coin na coin coin ya Nouvelle Anverse na coin ya mokoto tokomisi yango lopango moko Lingomba asali ndako ezali ndako ya Nzambe te yo Lontalila yo moto ozali biographie ya ngai abalaka oyebi yango misala na ngai nyonso tu yo oyebi yango pena nyonso biographie ya ngai oyebi yango nazali pasteur 5e pasteur yo moto betaka nini matuwili nde moto abetaka yango na mashini ozalaka na yango ntango ozalaka nani na Kasavuvu biro ozalaka na Kasavuvu bongo kamati bato tu bakei kuna mpo na nini boya botosangana tozala moto moko tozala na biso moto moko ngai tata na bino oyo naza koloba oyo atikali nsima ya liwa bon sikoyo omoni biso tososoli liwa ya mama na biso liwa ya mama na biso mpo na Paul azali mama osalaki wana osali malamu obi papa Kisolokele azalaki na bana zomi na boni zomi na misato bana zomi na misato bon ese Paul azali bana mwana na zomi na mine Paul azali mwana nini te tango ya yaka maître Mbungu yo maître Mbungu témoin ya Paul yo maître Mbungu ozali témoin tango Paul akomaka awa na Kalina yo elembo Paul asalaka liboso na ndako ya papa abomaka motuka ya papa ese nga lukuta papa asoi motuka na ye papa kuluntu motuka akoti na kati motuka obete na nzete bon motuka male motuka panzani nga lukuta
Paul akendeka na nini na poto na mboka ya papa nani na Rome na Rome na Vatican na akende kujua makambo na wana na maboko na yo mete mbungu biso bato toyebi makambo ya Paul yango wana Paul akutaki na boma akumaki moto ayaki kolanda José na Micheline na bandeko ne baya na ye bongo akomi nde mwana ya bapapa Paul aza mwana ba papa te Paul aza mwana papa kulutu te ngai na yangani yango eske lontalela ngai lukuta yo maître mbungu ngai lukuta kamuna lobi ngai lukuta toko lobi te ngai lukuta bojwe lisumu likambo oyo boja kowela Paul wana pona nini papa azali na bana 13 bon wa 14 awuti wapi boyibi teke njembo oyo ebimaka tata simo wa wuta bana bande batato bawo bena bandongo wane akeka tukidi tonela kukenda nali njembo na boyibi yango te papa kisolokele wa wuta bana bande komi ya batatu oya komi ya mine awutaki wapi papa simo wa wuta bana bande batatu bawo bena bandongo wane yakokatukeli wa njembo yo ewutaki pona tata Bamba Emmanuel bitinga na daiti mwana tila Simo Kimbangu akufaka po ikuona mbongo Bamba pa alobaki ke ye mwana papa Simo Kimbangu Bamba lobi papa Joseph Bujangenda atindeli tata na mbongo 500 francs belge na Elizabeth Ville Bamba Emmanuel abeti tata Simo Kimbangu fimbo papa Simo Kimbangu alobi na ya lobi yo kokufela mbongo Bamba Emmanuel akufeli nini mbongo papa Lontadila lokutana ngai papa Lontadila totiaki motema epai na yo me yo komi susu boye wapi maye pona nini eloko nini ekosi yo bo eloko nini eze na mokutu wana eloko wana biso bampaka tokanisi likambo ya malela nkisi ya malela oyo papa Benasilo alobaka te biso tokofukamela malela azalaka na mazina ye alo bino bokota kuna na maji wana yango wana bino bozali kosala mpengi wana basela Simo Kimbangu alingi likambo moko ya mibale okotisa ye na kati ya lingomba na ye te yango wana likambo oyo na bandiko na lingi na sukita nde yango wana. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangi tokomi na suka émission na biso nyonso to wuti kolanda papa na biso makambo ya wuti koloba ya solo ndenge to wuti kolanda ye moko to mibale tozali batu na mabaku to lingi kobeta mabaku makambo ya lobby ezali makambo moko ezali vrai ezali ya solo tomoni papa na biso ndenge ni natambolaki na papa Diangenda ba voyage ya salaki makambo ya lobby na biso ezali makambo ezali ya solo pe solo kasi ebetsa yo libakute oyo toyoki ndenge na kolobaka kwantona oza na bongo ayoki kasi bino ba oyo tomonaki na bino pasi esika moko toyebi papa Diangenda moko alobaki yango pona kozala kimbangiste soki oponama te okoki kozala na kati na lingomba te ata ozali pasteur ozali ba grade nyonso papa Diangenda alobaki ti mokolo nango soki ekoki okobima lelo tomoni yango kasi tokende musika te papa topesi yo merci mingi na ndengo ya mbibiso na maloba nyonso obimisi biso na mokolo lelo vraiment tika ete papa Simo Kimbangu papa Diangenda papa Kisolokele papa Dialunga na pemo papa Simo Kimbangu kiangani babakisela yo susu mikolo po ete bampasi oyo ozali komona balongola yango nanu basimba yango
toza na mposa na yo po ete makambo nano esili te tokozonga lisusu ndenge yo moko wuti koloba ntango bato bakoyoka yango bata France bata Belgique bakolinga mpe baya kokutana na yo bata Espagne balingaka kokuta bongo soko okei lelo lere bakoya bakutana nani nzambe abatela yo asimba yo tozali sûr tozali vraiment na eliki ke mbala nsima tokoya tokomona yo tokolia na yo elongo na yango mpona kosukisa émission na biso topesi bino merci na balandi oyo bolandi biso kasi tokopesa merci na papa Sele Kuntu ala pamba te na mabongisami na ye nde toye komonana na papa biso nyonso toyebi ndenge tokolobaka ntango nyonso oyo aza na likambo obengi biso na kati na masolo ndenge tokomonaka tokosalaka na kati na émission masolo tokokende tokose déplacer ndenge papa na biso papa Sele Kuntu ala asali amemi biso ti awa na masina topesi ye merci pe topesi merci na bandeko na biso oyo bakolingaka ke émission masolo ekende liboso tokotanga bino te kasi bino moko bomiyebi topesi bino merci pe ba oyo tokosalaka na bango na kati na émission masolo tokobosana mama Fifi Ndongala te papa Edi Zolandonga tobosani bino te pamba te na mokola lelo tozali na papa Patou oyo tokosalisa na caméra mpona na mokola lelo topesi bino merci nde botikala malamu nzambe azala na bino et surtout papa Simon Kimba okanga na uti koloba centenaire oyo mapamboli ekoyak ezwali koya malembe tokozwa yango mwana papa Simon Kimbangu tambola kaka ndenge papa alobi ndenge papa na so alobi tala papa na biso papa alobaki na ye okoloba makambo oyo soki biso tozali lisusu te abombi bane boni botosi yango topesaka mutu mayele botosi ekopesaka mutu nguya ekopesaka mutu makambo ebele papa na so tala lelo oyo azali na biso elongo okondima te nga nazali komoni kaka jeune nazali komoni papa oza kaka jeune mais ondima te kobotama na 1921 mpona bonzambe kaka mais papa biso mpe kokosengela so mpe te nzambe mpe asalisa mpe biso mpe tokoma ndenge yo ozali soko otosi mibeko na nzambe nde tokokoma mpe lokola yo do bandeko tozali kotolandi toyoki ke soki otosi mibeko ya papa Simon Kimbangu kiangani nde tokokoma lokola papa na biso mpona lelo tosukisi wana nde botikala malamu tokutani na mbala nsima merci merci papa ezali vraiment merci nzambe apambola yo yo mpe kopambola biso bana na yo paki tokozonga tozoma pambola ndenge tozali kozonga le premier na le 4 mars nde tozonga tobondela na biso na kombo na tata mwana mpe tata molimo sato papa liange ndako ntina ngai abalaka pati yo ozali kobenga ngai Patrice tala bana no bawuti na poto awa bawuti na poto bayei bakanisi baya kokamata makambo na yo okoyo olobaka likambo na ekoma mokili mobimba eloko nasengi na yo nzambe molimo mosantu pesa bango nzoto makasi pesa bango mpe bozwi mpo ete batonga Yerusalem pesa bango mpe molimo na yo nzambe mayele na yo nzambe bolingo na yo nzambe ete batosa mibeko na yo mpe basalela yo misala omoni ndenge bayei te kino awa na masina tosololi masolo na yo ntika makoka kotikala na kati na mongo ya bango libela na libonga na cerveau na bango libela na libela ata na kamera te ata na babilili te kasi mpo na masolo basolola babunga ata liloba moko te balanda kaka ndenge tolobani na bango lokola ngai nalandaka yango nakobungaka ata liloba lioko te yo ozali nzambe molimo mosantu pambola bango pambola mpe mabota na bango nini bana na bango basi na bango misala na bango surtout misala bana na putu talaka ndenge soki bayei mpe tosepelaka na bango mingi bapesi biso eloko oyo epesaka moto bana na putu obeye motere omoni soki bango bazalaki kuna te tokoki kozwa te
kimia mapamboli na yo nzambe maza na bango banso tu kobanda Afrique poto Amerika Asia pe Oceanie bo bazali kuna tika bapambwama mpe balingana bayeba ete yo ozali nzambe lokola ngai nayebi yo ntango tosengi lipamboli na nkolo na biso Yesu Kristo mpona bolingo na yo yawe nzambe bosungi na molimo mosantu esunga bango eza na bango lobiko na lobiko mikano mabe mizala pi mpona bango mapamboli maza na bango banda lelo kino bokomi na bango mpaka bakoma mpaka baloba na liloba na yo na kombo na tata mwana tata molimo mosantu.